parti de la majorité. IDPS, 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 vainqueur. IDPS, 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 vainqueur. Debout combattant de l'IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Debout combattant de l'IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. IDPS, 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 viva! 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 Etienne Tshisekedi wa Mulumba, viva! 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 Tshisekedi est au national, la paix de la démocratie. Merci beaucoup. L'ancien a s'il vous plaît. Et là, on a tiens formaté, on a saisi par les gens. La paix de la démocratie. Donc, on a la carte de la bon, on est dans la deuxième programme. Je crois que vous avez caché. Vous avez caché des personnes. Là, quand il y a un mot, on va la deuxième programme. On va se faire la rodage à Sobago. IDPS viva! Viva! On peut se la faire réponse à Makasi. Puisque vous avez Balongi. IDPS viva! Viva! Ok. Yayambo. Ndenge kato lobaki. Ozali bana ya tata moko. Na mbongo ndambo bopesaki biso awa. Nazwaki bana na ngai. Misatu. Na bana mibale bazali awa tokendaki na prison ya Makala lobi mpona kotala Joël maître Kitenge oyo monde mobimba bazobenga biso Pasteur Ali bolali moninga aza na prison osala nini toza na pouvoir na maboko. C'est pour cela lobi tokotaki na prison ya Makala kokutana na maître Joël mais eloko epesi ngai esengo na kati ya prison kuna oyo namoni yango ya liboso napesi na directeur ya prison bambote ebele na mosala malamu namoni lobi tokoti na prison tofuti mbongo te natali mpe namona bato bazofuta mbongo namoni te directeur ya prison semo na 12 ans bambote ebele koma bongo. Donc, le directeur de la prison a été président Guilain. Ngai a été Ngai, mais à mon acte au Tambola. Alors, on a mis ça sima le boulot miao. Guilain a été président, ou yazo l'andabiso a président de la prison. Dans le tozo kende, a été mais azo kobundana Ngai, na bana mi balé na zalaki na bango. Suka suka boyoka. Suka suka abeti il est bon. Alobi oye aw. Ozo tambola po basenga yombong. Okende na baradio kuno kende koloba ke basenga kinga mo na prison. Il est fait ce même. Eloko wana
esepelisi ngai puisque bato nyonso bakomi kozonga na nzela bazobanga Facibe yango napesi directeur ya prison mbote ebele azolanda biso po baka na mosala wana tosiambo nakoti na information oyo ezokorenye UDPS viva asimotikala kimia na pesa bino ya rapport bosali bien. OK nalobaka tozali apona bino ya bongo te po soki bino bozali awe nakomata na mesa na koloba na banani ifo naloba na bato lukula bino ya bongo te ntango tokomi na prison bakei kobenga Joel aye tosololi na ye Joel alobi boye banda ye akoti na prison asambi te batikala mpe kobenga ye te avandika kuna toyebi te nini ezoleka Vidi Manga akosi kuna na parke ke atindi mukanda po batika Joel ntango leki ya Joel ayaki awo akei kokontrole kuna akuti mukanda te seke bazosala aventure po ntango tokendaki na bino epai ya Augustin Kabuya abengaka Vidi Manga tovandi Vidi Manga alobi mutu wana alobi batindaki ye afinga nga naza mwana ndumba yango wana nalingi abimisa bato batindaki ye mais maître Joel akitaki mpona kosenga Vidi Manga pardon Vidi Manga boyi koyoka pardon na minute oyo maloba ya Vidi Manga ezali ke bato ya UDPS balingaka ye te yango wana maloba na ye maloba apesaki Augustin Kabuya yebisi Vidi Manga boyi ndenge bafingaka ngai na ndenge bafingaki ngai mwasi na nga avandi ayoki na soni na banzi okoboma mutu oyoki réponse ya Vidi Manga alobi yo nde ozotika ngai na kotika te réponse yango wana me na prison kuna tozwi rapport ke asambi te azali ka bongo bazobenga ye mpe te moto azolobela likambo te me décision tozwaki lelo e tozwaki lobi ngai na président Guilin ngai na tiaka mai na monoko te omoni baprésident oyo nyonso bayaka awo baza na bolingo te bazolobela eloko wana te soki bazali oyo alobelaka likambo wana telema alakisangaki aloba biso na président Guilin nde tozwa komipesa moninga kokisi 1 mois na prison bakendaka te siko ntango ekokweyela ye o paster yaka yango wana partir ya lobi tozwaki décision na prison boye lelo ndenge na mataki awa tolinga tokata rang ndenge na mati boye nalinga nayebisa bino tokata rang biso nyonso nde totondi awa tokeye epai ya Kabuya po totuna ye ke banda toyawa likambo ya ndeko na prison ezali ndenge nini topesi ye mikolo misato soki abimi te nasengi lisusu ka bino nyonso epai ya Jean-Marc Kabunda totuna ye moninga kosouffrir likambo ya moto ya ner ya Kalev bazobalula oyo eza ya Vidi likambo bakangeli alobaki ke bajuge bakorompre bango $300,000 nde eloko bakangelaka ye me lelo ebaluki ekomi ya Vidi Manga yango wana tozwaki décision ke ntango tokoya tokende epai ya Augustin me eloko nini empêche lelo mpo tokende chance papa oyo nzambe apambola yo ndenge olobi osengi ya rapport puiske nalingi nabosa lelo bomoni grève ndenge esalami ezali mpona tracasserie ya bandeko na biso bapolisier oyo babengi ujana yango wana bachauffeur balobi boyo tokosala grève ya 3 jours na 3 jours wana okomona bapomba na lemba terminus bazokanga mituka baosenga mbongo bureau D azokanga chauffeur DGM azokanga chauffeur bazowela bavola koto oyo baroulage sikoyo musala ya roulage na balabala eza musala nini tracasserie eleki makasi nde bomoni na minute oyo grève ya bachauffeur esalami mais
général Kasongo alekaki na Top Congo a démentir alobi ka ba chauffeur nde baza mabe ba soda na ye baza mabe te wana na Top Congo yango wana bozomona likambo ya Joël Efrene ntango na tovandi wana na baninga ebele bazali awa tomoni Augustin Kabuya ye akoti awa kokota akoti awa rapport euti na ntango ke babambaki Transco mabanga bamoni mwana moko ya moto alataki triko ya Fati ke babambie mabanga akufi wana rapport eye na moi oyo ntango totelemi na chance nde Augustin abimi kuna abimi batutu bazalaki abamoni abimi na kanda makasi atelemi awa policier boy moto akomi pembeni na ye te atelema kuna esika kechi mabe akende kuna mabe aye kokwendi na bordure kuna mabe Augustin azongi atelemi awa ezosimba kaka te seke kanda emati ye aye kobenga maître avocat ya biso ya UDPS aye basololi maître avocat azongi akomi wana Augustin abengi ye lisusu basololi maître avocat azongi abengi cortège ya mituka na bapolisier bakoti awa banda bakei boye azongi te. C'est pour cela bomoni moyen tokende pai na ye eza te puisque aza te UDPS viva wana ezali makambo ezotala Augustin ndenge tolinga kende kotala ye mpona ndeko Joël bato ya poto bazobenga makasi na kosa bino te potiki moninga boye ndenge nini biso na pouvoir likambo esalami oyo esalamaki na maluku bakangaki baparlementaire nyonso ya maluku bazalaki na faire de 40 quelque batie bango na kasho mais fédéral ya maluku azalaki ntango bazokanga bato ye azokende ifale ye mpe atelema bakanga ye akota na bato wana na kasho mais akimi bato wana balali baye kotika mosusu batikali 11 wana babeti 2 semaines na kasho baye kotika bango lobi wana combattant ya UDPS ya maluku sikoyo bato ya PPRD bazwi makasi ubie bazwi makasi yango tozali koloba na bilili awa PPRD na pouvoir makambo ekosalama te ya kokanga président oyo ya mataka awa lelo akokisi un mois na 6 jours na prison likambo ayebi te mpe tozoyawa totondi tozolandaka information c'est-à-dire so bakangi ngai bokoki mpe na bino UDPS viva yango nalobi boye bana mayele toyokana lobi baera boye biso nyonso moto akotikala to epai ya Augustin Kabuya apesa biso mwana bato azali mpe mwasi nazoloba sikoyo mpo boyoka aza na bana mibale mwasi aboyei mpo na UDPS ndenge aza na boloko wana moto abatela bana na ye petit frère na ye puiske ebele bazali ya basi baboye bango mpo na UDPS nakosi leki na ye leki ya maître yeyo oyo azobatela bana maître 1 azali moto ya tension. Comment partir au pouvoir? Partir Mounene Boye, Bokotika Moutouassa la 30 la prison. Yango wana Soto Yaka kaka mpona kupesa information. Nalingi UDPS viva nalingi nalingi 2 minutes Olanda nalingi 2 minutes koyoka leki na ye 2 minutes a expliqué biso 2 minutes UDPS viva viva ala mukuse kuna tango ekopesi ngai merci makasi nauti kuna ndenge nauti boye nauti na biro
Boyoka auti kuna na parquet Boyoka. Auti na parquet na bureau ya magistrat oyo azali na dossier ya Joel Kitenga. Alobi na ngai boye. Alobi na ngai boye. Dossier ya Joel oyo bakangela kie balobi ete akwataki ba magistrat mpona likambo ya Kalev Mutombo. Procureur esi alimbisaki mpo Joel asalaki démenti. Etikalaki dossier ya conseil spécial Vili Echimanga. Conseil spécial Vili Echimanga abengaki ye magistrat yebisi ye ngai na désisté. Mais magistrat yebisaki ye boye. Désistement na parquet général. Lokola plainte na ezalaki écrite na en-tête ya conseil spécial ya chef de l'État. Esengeli acte ya désistement ekomama na yo moko na tête ya conseil spécial ya chef de l'État. Alaki euta lundi ya semaine passée ke na kokoma yango. Mardi na kei alobi esi na komaki na deposaki. Na ye na secrétariat mukanda eza te. Na zongi kuna alobi mona na conseiller juridique maître Arthur. Na mona ni na ye alobi na ngai kende pa secrétaire Kingani ya mwasi mwana na biso kombo na ye Barak adepozaki mukanda wana. Nazongi lisusu na secrétariat ya procureur ezate. Nazongi na secrétariat magistrature ezate. Nazongi epa na bango. O mwana wana yakite ifotos de la sokai. Na silisi semaine mobimba. Na tongo ya lelo ou bien na vendredi avana ya aonenge na iko pesa ye rapport. Na sololaki na assistante ya conseiller Vidi Yemoko. Ayebisi ngai dossier wana toyebi yango nanu te zela obenga biso lundi ya lelo po topesa yo suite na dossier wana. Na tongo na 9h ya lelo na bengi ye. Ayebisi ngai o dossier wana nayebisaki président alobi etali lisusu te etali conseiller juridique na ye. Na bengi conseiller juridique na ye azalaki na matete. Alobi na ngai o ngai président yebisaki ngai na koma kaka mukanda ye moko akoimprime na tête ya cabinet na état que conseil spécial ya chef de l'État eza makambo ya niveau na ngai conseiller juridique na ye te. Donc il faut cabinet ya président Vidi nazongali magistrat nasengi ye papa Joel yo asali 30 jours kuna na prison likambo eza ndenge nini alobi ngai moko na bengi conseil juridique aso yambanga te na bengi président Vidi bazo yambanga te or ke bango moko bayebisaki ngai badésiste moye yanga mpe kosala ezali te esengeli bango nde baya na mukanda wana ke badésiste na kofunda oyo bafundaki ye babanoni yango mpo bamoni yango ete eza ntina te nde ngai topesa liberté provisoire epa Joel nde boye likambo ezali sika ekomi kaka soki nakei président Vidi azoyamba te conseiller koto alobi etali ngai te assistant koto alobi etali ngai te tozoyeba oyebi bakangaki di progrès na biso moko di progrès wana abambulaki colonel Fulmbata Potazo ye wana bakangi ye boyoka place wana bien di progrès abeti colonel Fulmbata makasi komo na ikotazo bakangi ye batei na ye batie na boloko badi progrès basangani bakitili Augustin Kabui pas même une semaine babimisi mais boni bino bozona
toyokana soki toyokani eza bien tosala boye bato ebele bayebaki programme te lobi baere oyo bato ebele bakende misala Papa, on tire direct. On tire direct. On tire direct. Ok, voilà. Les combattants, tous ont dirigé vers Liberté toujours et pas à Kabouya. Pas Chama Kaboun, il prend un dossier à l'élo. Ils n'ont pas de la musique. Les combattants du dos, ils ne sont pas protégés. Un mois 6 jours, mais quand je l'ai la moi si n'a pas na qu'on a été moi si n'a boyé les locaux qui ne nous mettent monter mais je mets mon maman qui ne kuna ko sala ko kuta na ye fo mais que je tingue et mon na vous allez à Boloko kuna lobby à c'est déjà un mois 6 jours à tiki mois si à tiki bana moi ça boye pour la IDPS donc notre qui ne veut pas une décision la loi ya Chani 48 heures de nous on passe 48 heures donc
depuis la présidence, il faut voir libérer Maître Joël. 1 mois, 6 jours, on a boloko. Bato qui interpellé été, bato sambisa été, donc ils ont la caté. Et ils ont une moko irrégal. Donc, pour 2 ans, on a besoin de libérer. Combien de fois on va finir président Fati? Combien de fois on va finir donc, il y a Kangaye, 6 jours, 1 mois, 6 jours. Donc, tu retrouves ma camarade. Les lots dans la décision, rang des athées, les autres qui ne pas présent. Augustin Kabouya, le long m'a tout facile. 48 heures, il faut libérer. 48 heures, immédiatement, il faut libérer. Voilà, tout le monde a combattu mon bondo. Le lot là, tout le monde a combattu mon rang des athées. Ils sont toute direction et pas Jean-Marc Kaboul. On a dit qu'on va solution à Maître Joël. Tout le monde va parler matière, bangoye, bazali awa. Tout le monde a. Même le Parlement, partout. Et le Parlement, on va le mettre donc on a été les droits. Jusqu'à ce que Maître Jalibanda. En tout cas, nous avons dit, on a tout le bien. Il faut plaider si mettre voilà. Merci. Faites cela pour la Mouale. Le Laurent et ça, depuis tout pas à Jean-Marc Kaboul pour la mettre Joël. Oui, et ça, bon, on est comme on a minito yo quand des avocats parce que bateau belé ba bouler le rôle là, net aussi pouvoir de doser. Oh, tout ça la minito on a étape pour tomber étape entraînement. Donc tout ça la entraînement. Mais entraînement na tout ça na bateau mususu na bateau to baza na pembe na chef de l'état. Mais bateau wana so bazo se comporter mabe, ba entraînement auto c'est un bon bango. Yo comment yo to soutenir soit disant chef de l'état mais au kangala muto azo soutenir le chef de l'état. Yango il faut pas comprendre. Ndeza boye to koyeba bango na misala na bango. Le fait qu'on comprendre que si on est basé au bagage, on est basé dans le chef de l'État, on est pour aider. Nous sommes basés dans le idéologie à mon côté. Mais na yebision na minute yo, makambu nyonso wana déjà ici. Yo vidéo timanga. Tobondeli encore yo kité, olingi kaka toke na ndenge na biso oyebi biso bien. On va s'acharger na biso bien, oyebi biso bien na biso ba combattant. On va vous s'acharger na bino. Toko bandana na batimanga awana, to bandino na kati ya biso moko na ndaku. Toyeko bandana ba bino ba Pierrot Luara, na ba bino ba Peter Chani. Na ba bino oyo bozolia kambongo ya ba Moïse Katumbi, bozolia kambongo na gauche, pour boya kotaker ba combattant. On va vous acharger. C'est ça exact, c'est ça ça. Vidéo timanga ba ke biso na déjà ton timanga yote. Biso ton timanga yote. Non, ça suffit ça. Oh papa, oh. Notre caméra est chef de l'État, chef de l'État. Non, personne n'a exemple. Loi ya pamba ya Noé tiani vidéo timanga sauter mais la loi wana. Alors nous fait bisayo combattant na minute oyo. Encore balingi to bimisa misisa to zaka nango ba komona ngo. Biso to suis pouvoir to protéger pouvoir na biso okomi ko kandisa biso lisusu. Donc on a na idée à chef de l'État. Mais en tout cas, la minute où on dit déjà tout ça déterminé. Donc étape il y a rebond de la DG l'équipe. L'étape il y a rebond de la DG l'équipe à tout comme étape. Bon, c'est trop. Mouto Azara Boloko, Azali parlementaire de vous. Aucune cité de l'IDPS.
comme dans le secrétariat, la fédération, la section, la cellule, bato bakufana si baparlementaire de Boaté. Nous tous allons en prison, maître Kitenge Joël, azali moko ya baparlementaire de Bou. On ne peut jamais accepter sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi, un soi-disant conseiller spécial en matière de stratégie à chef de l'État, soi-disant Vidé Chimanga, Akangisa, compagnon de l'État. Et on lobby trop, c'est trop. Le retard le président Aïcha Makabou n'est pas naïf. S'il s'agit même de passer la Nukuna, de repasser Nukuna. Parce que toi c'est quoi? Abomé Moutouté, Aïbité, Bisson, Richimanga s'est réglé l'idée de l'IPS. Il est nommé par ordonnance du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle Tozo Kende ne pouvait pas président Aïcha Makabou pour te trouver solution. Trop c'est trop, trop c'est trop. Tokoufi Mingi, on n'est pas encore récompensé. C'est la raison pour laquelle on a ce mécontentement à Bisso pour Aïcha Makabou appelle ça ordre. La vidéo Chimanga va de très plaisir. Trop c'est trop. Pour la porte, il est percé. Pour la porte, il est percé. Pour la porte, il est percé. Pour la porte, il est percé.
kata litema.
Voilà. Yebe. Pardon. Ah. Ma combattant. Pardon, Simba. C'est la téma. Thanks. Voilà, bandeko Top Africa TV, tout le monde a mobilisé mon bondo. Toujours, les combattants, mobilisé le long de l'élo. Toujours qui est toujours. Voilà. Donc, les combattants toujours mobilisés, actifs. Vraiment, merci pour votre fidélité. Donc, restez toujours branchés sur votre chaîne Bassanga Congo. Malgré la connexion fait défaut, mais nous faisons l'effort de vous divulguer l'information en temps réel. Le puissant associé à Maître Joël, Zalas Côtier, Landa, si tu ne fais pas Jean-Marc pour rejoindre suite, vraiment. Restez toujours là, très nombreux connectés et suivez jusqu'à la fin. Nous sommes là toujours. Voilà, bandeko internet, en tout cas, vous excusez Bisso pour la connexion, mais quelqu'un peut déranger Bisso, mais tout ça, on a toujours pour la rebondir, pour la ndenge. Tout ça dans la direction, tout ça limité. IDPS Mobondo toujours mobilisé pour la Maître Joël. Maître Joël a sali 36 jours Mobimba dans la prison. Or, tu ne peux pas accepter jamais. Alors, Bisso, tout ça dit, Kokende, Ine, et pas le vice-président de l'Assemblée nationale. Pour la toujours, il y a parlementaire de Bouna Bisso. Maître Joël qui t'aime, merci. Papa, dans un Bissau, il y a Parlement debout, il y a 10e. Parlement debout, il y a 10e brigade. C'est au Sangani, tu habites au Luxatimanga, à Bokima, au Lapa. Puis c'est au Vanga, au Asaka, la Mouta, Bundate, afin de ma visiter du coup dans la photo. Puis c'est déjà ma combattant par la paix. Donc, à cause de la combattante, il doit respecter les combattants. Asaka, la bisote. Ali tout de suite, à qui ne retirer la Baboucho, on a si on te tout est dans cela. Tu voyais passer ici. Et même c'est au Vanga. Pour bloquer à la cortège, pour bloquer les PDB. Tout le monde a bakanda ya combattant. Quand on a fait ça makasi, vraiment tout le monde a tout ça et tout ça là. Et pour ça à Liboso, tout le monde a fait voir Liboso. Olive Azanga Tibeles. Olive Masoko.
Passa, José, passa, Zela. Il est bien sérieux. On la porte. Il est bien sérieux. On la porte. Il est bien sérieux. Voilà, tu commis déjà presque, tu commis déjà premier ni, il y a mon conti, tu as toujours connecté, tout le monde a dernier cas vraiment. Voilà, tu as déjà permis la Mukonzi.
un conseiller ya chef de l'État akomi susu koboma vision ya chef de l'État. Comment yo un conseiller en matière de stratégie? Biso toyebi stratégie no eza ya mboka ekende liboso yo stratégie na yo komi ya kodestabiliser parti na biso UDPS. D'ailleurs au saka mutante. Le message est passé. C'est Keba. Didier Chimanga, vous allez proche collaborateur chef de l'État. Mais il y a des personnes au Ndaki, au Koufaki, au Tirali Bakoka, au Tirali Bavel, au Tirali Bafrein. Le lot, il est au pouvoir. Dans ma concernant la Benio, après si on Moussala, grâce à Komo sur le Mundi. Le lot est bon à loi et verrouillage. Après, on a eu des après le Congolais qui est au Commander, un président parlementaire qui un communicateur de l'UDPS. Voilà le langage. Comment tu langages? Ceux qui veulent stabilité, on va mener maintenant les actions de grande envergure. À sa charge, il y a tous les présents parlementaires, tous les parlementaires. Parce voilà, tu connais pas
awa tozali bacombattant ya UDPS bacombattant nyonso ya UDPS akangisaki communicateur ya UDPS akangisaki parlementaire de yango biso parlementaire debu toye komona makonzi na biso ya UDPS akota likambo alime sakondi tokundaki komba oyo mpona intere ya babloko vedia cimanga azali combattant ya UDPS aya biloko ya UDPS ndenge zo mais akanisi bacombattant ya UDPS yango tosikoyo tosololi sécurité boye makonzi na biso abimaki tokozela ye sikoyo ifo bolandanga mpe naloba puiske toza liboso ya mokonzi ya parti na biso epese viva toye awa toye awa toye kosala désordre toye awa mpona koyebisa wi oyo banana soki tozoyokana Keba kamera kota ranga liboma. Tozo basema tika ba kamera ba bazo image. Pardon. IDPS viva. Toye pena barangere na kati na biso. Voilà. Monsieur azali awa, Cisco azali awa, Gile azali barangere bazali. Mais bolanda FCCP azali awa. Boyo kana nunga muke. Mani Gile aza kwamburie makambo susu. Agité trop. Il ne mérite pas. Maman Denise. Parti au pouvoir, viva! Viva! Fatih Mokonzi, viva! Qui se fait libérer national, Félix Chevalier, les peuples
kopesela pati maboko toyokana Messi azali awa Voilà. FCC azali awa Cisco azali awa Évêque Muku azali Mama Denise pe azali Bozinga iboyoka bien bozwinga en tant que bureau da omoni ndenge basali kuna akelele papa omoni ndenge basali kuna yaka boy mais natali mase balobi il faut nandima mase toke sikoyo naosenga bino boy epai toye awa toye epai na biso epai toye awa il faut tolakisa nanu respect na biso toye a epai ya deuxième personnalité ya RDC mobile puisque à part Félix Tshisekedi Tshilombo ya mibale Jean-Marc Kabunda oyo nalingi na toye awa mpona kosenga président na biso Jean-Marc Kabunda toye abimisa moninga na biso yime toye awa kotia désordre te toye awa kotia mubulu toye kole epai ya papa na biso apesa abimisila biso moninga na biso na prison Vidi Chimanga azali mutu ya IDP nazobondela bino baninga na ngai toye pa ya Jean-Marc Kabunda na mokuse eloko nazosenga bino totika désordre président azali te azali banda ntango président azoya bato mibale bazwa parole wana koyebisa mokonzi ya mboka likambo totambwili awa apesa biso moninga na biso eloko toyeli awa toza bref muke koyoka matière nazo base mingi makambo oyo etali grève ya transport sami lelo chaque combattant chaque congolais to ça ne fait pas trio parce que baini ya Congo bandoki ya Congo bazobundisa état de bazobundisa betre peuple encore lokola bayoka kitchani a frappé loi ya verrouillage ya accès ya ba poste clé oyo simbi mboka et que na congolais de peur aidé ba étranger nyonso ya monde na ba mafie ba koti zamba ba zoluka ndenge ko nous peuple quoi il de paix c'est viva les regards parce que même la police parce qui corrompu les lots bazo tout mabine na capella policier a observé à quand jusqu'à ce que na bimi na base na capella na bandi ko moto la pine na risquer chance parce que accompagner les combattants la question na poche la police souciat na gangeli capitaine na ngombe na mayolo ne na bengi major comme le kalamu atindi jeep to ndi be civique wana il de paix c'est viva quand tu sais loko wana kaka mokolo
examen était au sala eza kobundisa régime ya Fatima eza kobundisa peuple d'accord tala kindoki loko na yo mwana kasi na yo leki na yo yaya na yo koko na yo aosi examen d'état mais yo ndimi corruption oyo kosabote examen d'état UDPS c'est vivant alors que bafrançais balobi acadier la jeunesse c'est garantir le fille combattant, tu sais combattant. Pas président, en tant que Azali, deuxième institution, Azali président a trouvé solution pour accompagner des listes d'ambition comme maître Joël Kiteng. Abima Liba, retrouver liberté na eloko na batunyo. Il est pas au pouvoir chaud. Il est pas au pouvoir de. Zambalo la battre la bino, on va te la qui. FCC Keba. Tolobishe combattant, mon konzamboka déjà lobaki. On dit c'est kokota na président de la République. Il chef na président de la République. Parce que chef combattant, il chef faisant kolali ba politicien premier libéré. Il chef a continué na marché de la liberté a audité Fatouma comme FCC Keba tosengi na vita manga bileki yobiko toyebisaki yo na 10e que biso tozali ba combattant toboyi ba demi Dakar dans notre pays tosengi ke Congolité wana era ba pose nyonso je combattant mon konzamboka ali kobundisa ye partout mon konzamboka ba collègue ba président ba kutani na ministre ayebisi bango vous les parlementaires debout vous allez force ya Fatima d'accord parce que à l'IDPS les communicateurs c'est les parlementaires debout correct mettez mon mot là-bas FCC Keba Fatima Fayuluza Kabila Gaya Fatima yango tolobisha combattant visé Chimanga topesaki ya mitindo topesaki ultimatum bimisaki tenge Yesu tozali na bato azali Joël Kiteng en tout cas les patriarches tozalaka na UDPS bakitenge mibara tozalaka na bakitenge mibara Kitenge Yesu oya wuti kotika biso pe asonam na Joël Kiteng okola kotika na UDPS Kitenge moko Joël Kiteng tolingi tomona elibo parce que to wuti ko perdre Kitenge il est pas vivre yango chef combattant topesi mitindo soki Chimanga ose bato ya ensemble ba journaliste oyo bazali kofinga kama konzamboka tongo midi pokwa totangi kombo ya ba journaliste wana Laurent Onemba Pierre Louwa Peter Chani bazali kofinga kama konzamboka tongo midi pokwa totikali koyoka te bato FCC Keba tous les conseillers à chef de l'État binaki bino biko totikela ki bino tangu mula j'ai dit je vous remercie ni wana makambo eza koyinda papa na mama tozoloba boyeba te lo wana ezoleka na kati ya parlement na biso parce que avant eleka na parlement eza na kati ya bureau secrétariat papa na biso nowali tshani akomi na secrétariat ya assemblée nationale
papa bayambia kitoko tanga Deutéronome Viva 17 biso moko kati na bino ma mutu wana azala étranger te azalaka ndeko na bi na bino na bito bopona étranger te bopona frère na bi na bino wana lona suki yo awa we bukuna Bosolo na parlement. Ouais, Bosolo na parlement. La vérité, rien que la vérité. La vérité. Dis la vérité, rien que la vérité. La vérité. Bosolo n'a pas. Na parlement. Bosolo n'a pas. Na parlement. Il viva. Viva. Il est viva. Viva. Il est viva. 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 Suko luka pona makambo ya transport. Oyo elekaki liboso badesordre oyo esalamaki mais ya kati ezali oyo bazolatisa général Kasongo bere ya pa général Kasongo tolobi na yo sozo comprendre politique te kala mingi te mpe ya mokara bapoliticien bazojoue mpo na yo ozo comprendre te mpo na nini batie marche grève na bango kaka les jours oyo bana bazosala dissertation et puis grève eza moko te bagrève ezali 5 grève ya badocteur grève ya basénat grève ya banani bagrève ezali 5 idps viva so biso bacongolais toza na bango lisu likolo ya tokoti na loi ya congolais idps viva Moïse Katumbi apesi bajournaliste mbongo na badepute be tokwei na compte ya depute oyo babengi na Daniel Sa azali pena safu ya ngai mingi te tokolamba fufu tokolia yango na safu idps viva aloba te tosengi na député oyo babengi na Tim Kululu ntango lwa wana ezokɔta mvike il faut akende na justice akende koporte Daniel Safu plainte parce que aza menacé contre la mort boye te idps viva Daniel Safu alobaki tu oyo akoya koprésente loi wana na parler contre la wana tomona bapululu baza kaka baza nécessaire azwi pena loi wana abisoki na memi loi wana te seke nga mpe naza bota ndeko nde viva achité à Hollanda politique ekomi elengi toye kocomprendre na kati ya politique Kweza Fati a utilisé manière moko ya papa ete Tshisekedi wa Mulumba badepute oyo tobengi badepute ya union sacrée baza badepute moko esprit ya mokishide ekoti bango boye te yo soko ozonga ensemble pour le Congo onga INC ntango kaka ozoloba badepute wana balonga bakotuna tokolia na ndako na yoyebisa baministre oyo baministre oza baministre ensemble pour le Congo kala mingi te tozoloba bolo pesana numonde soki bakolo yango wana tolobi boye kala mingi te tozokende na restaurant achite awa kala mingi te tozokende na restaurant ndeko na biso bauti kokanga awa bakangi ndeko na biso ya debout oyo azorange ndeti nga awa toseka azali komba azobunda mpona kongo mobipasa na ye c'est la biso maman
oyebi objectif toye awa Didier Timanga chef de l'état attaqué conseiller na matière stratégie biso tokanisi matière stratégie eza po etombola mboka nzoko ekomi stratégie mpona kodestabilize ide yango omoni biso na elisi likoyo yali ye akanisaki akodestabilize idps lelo bakombata batimbeli Didier Timanga akanisaki aza grand lelo bakombata bakomisi mwana po stratégie bakomozwa kaka bato oyo baza pembeni ya chef de l'État yango eloko mosusu soki koloba yango eza mai nécessaire lelo tocomprendre bainvité oyo baza na kati ya président lelo tangi document oyo tokangi ete akombola ye nayebi yo na miniti oyo bikumba eza makasi parce ke boyebi oyo eleki na ville ya Kinshasa lelo oyo bobengi grève ngai naza mopanzi ya tiangu me ezalaki kuna koswana bachauffeur entre ba soi-disant bamisusu bazwi $50 sans chauffeur par commis idepesa viva mpo babima te badestabilize journée ale nyonso wana na makambo oyo ezoleka boyebi dossier ya matata ponyo mpe dossier ya kongoli te nayebisaki bino systeme ekomi ya mati kwa soko mitielaki visi te bien na première mita ebako kosilisa mati estce loi ya nawa etiani kuna na kati batie kombo ya mutu batie kombo ya mutu te mais pourquoi mai eningani misusu bakomi kolela awa système papa mama kongo boyi kende na roi merci na suki accès ya ba poste oyo etali ya souveraineté UDPS viva pourquoi papa cardinal ya mbongo aza kotelemela yango UDPS viva papa ya mbongo cardinal atelemela yango pourquoi parce que la mbongo ya Minerval ya bota abota mbongo ya Minerval abota te cardinal ya mbongo pourquoi telemeli ya mbongo ya Minerval ya mbongo kasi moko pour le cardinal parce que et ça va les qui a $2 Maui a $2 Mosengo a $2 et comme le tout en bongo face le qu'est-ce qu'on fait en bongo tali compte bancaire kaka mabonza catholique ba 200 francs il ne peut se vivre mais sika il faut chibe à coopérer les impérialistes il ne peut se bapesi un étranger mboka pendant 18 ans lelo oyo bapesi bango mwana ya mboka de l'état bakomi kobundisa ye moyena billet vert po baimpose bango sur étranger UDPS viva yango wana lere grave tokomi na face ya kolibere mboka na biso songa moke na epoka kabila ntango akende barwandais awa azwi na barwandais bakreye barebere UDPS viva tala baretombe ya kotia chef de l'état étranger kabila yo nationalité du tese côté rwandais côté tanzanien ayeli biso bisengema elimo ya la police rwandais munene UDPS viva on a chana lobby avant tokende baélection faut que batata na yo mama na toyeba ye UDPS viva awa na yebi so l'air est grave yeba yango l'air est grave chaque combattant zala éveillé côté au chaque combattant zala éveillé côté oyo ele côté eli awa fidi echimanga azaliba nalobi na yo boye sowa etitenge azaliba biso UDPS azalibanda collègue nanga parlementaire debout azaliba yango moni tous les parlementaires debout toye awa kokutana chama Kaboun notre président parti Kambo allumé a s'implique comme à 100% pour tout le monde mon mboka communicateur Joël Kitengeli Libanda UDPS viva merci Madia merci est-ce que ça m'a dit FCC Keba Fatime cher combattant tolobi congolais a kondima muke
préparer wese ya chambre ça parce que mokonzi ya mboka kala mingi te baprocode il est pas vivre viva FCC Keba beta blok beta blok range beta blok FCC Keba oluki makamuna ine bes makuta oluki makamuna ine bes makuta olobi yango te kombata awa deblonage ezosalama moko tolobaki yango yo sango oliaki mbongo ya gratuité ya senema okolongola sulutani prise okosala majorité na prise soki makala etondi lusumu etondi kane makase matata mpono na kane bisi matata bimisa bango nio mokonzi aya na moni wana bakita awa Fatime oboyalo okatisi kongobwa kuna be bakobenga yoko soki to koti na boutique osombi cheveloda pourquoi toyebisi bango kitenge yesu liba Joël kitenge liba parce que chaque combattant biso ba communicateur à IDPS nous sommes visés partout ezali wana chers combattants bouti kolana na fondé plus de 73 millions de dollars américains détournés yango mokonzi mboka lobi tozozwa génie militaire ekosala misala na nzela onzela bukani génie militaire ofele liba office de route liba yango tolobi chers combattants biso nyonso tozali wana nsima ya mokonzi yango FCC Keba fayuluze Fatime mokonzi ya mboka lobi okitisi eloko oyo kolia te po congolais surtout bakinois ote social ya peuple congolais mokonzi alobaki tobunda d'abord pour l'insécurité mais lokola Kinshasa tomesana kopiolola Fatime tolobi maintenant tokosala des choses dans l'immédiat tokosala na insécurité esila nakolela peuple avance à peuple awa préparer wese ya chambre ça Fatime soki abed achou osali ere ozwi caché ok parce que chaque combattant tokobelobela lisusu likambo ya identification ya congolais ya identité tokotalisa bino parlementaire soki lelo RDC torate place na CAN mpona likambo ya kati lila tozalaki na problème ya joueur oyo babengi kelo okanga kafa asengi na Congo bolakisa kaka carte ya identité ya joueur wa batuni dgm carte ezalaka vivre FCC Keba chers combattants Chama Kabunda mokonzi na bi Chama Kabunda mokonzi na bi notre lobby notre pays a été détruit par des voleurs mokonzi mboka seul le chef de l'État n'a la volonté mais kaka finela mo akena katang alobi te loi ya Noël Tchani eza ko inscrire batu mususu mais to lobby prison à ciel ouvert banani balobaki ya il est bien vivant. Chers combattants, attention ici. Prison à ciel ouvert. Balobaki a moins plus de le chers combattants, ceux qui balobaki
toza na kati ya prison ase ouvert parce que motu abandaki kodirige Congo azalaki roi Hippolyte Kana mandefu ebe Fachibe cher combattant Merci. Merci. Range. Merci, Mata. Ministre de l'économie. Il doit pas dire. Déjà arrivé à Jama Kaboul, 500 Belgica, nous avons la délégation présidente de Awa, na kati ya résidence na Awa. Donc deux personnes de Awa apportent déjà l'intéressement. Donc ils sont combattants. Ils ont une décision pour notre dossier. Il y a Maître Joël, pas un bolo dans Makala. Donc le lot pour but de position la crise de l'unité. Attaque président de Jama Kaboul, 500 Belgica, nous avons Malaye. Pona ayamba biso ayeba nini oyo kosebana na yeba na yango lelo soki lelo azwi décidé que olala kaka awa toza na besoin aza solution lelo eza lelo meso na meso mbonzo na mbonzo mbombo na mbombo donc biso na seksabe jiga para lelo toza na décision depuis base ozozela toujours Jama Kaboul 500 jiga mba biso mwana lodi yango wana Jama Kaboul, Zamba Pambola, 500 Belgica, Jama Kaboul, Zamba Pambola.
mboka Fatima tokozala ekenge na mboka malolo balatoyo bayimate tokozala ekenge na mboka Fatima tokozala ekenge na mboka ya malolo Fatima tokozala ekenge na mboka ya malolo balatoyo bayimate tokozala ekenge na mboka makabunde tokozala ekenge na mboka makabunde tokozala ekenge na mboka ya malolo bandatoyo bayibate tokozala ekenge na mboka makabunde tokozala ekenge na mboka Viva! Mokonzi alinga bimale toke na mire. balobi boye tokokende ngambu kuna te tozonga na toyeka ye te awo te mana tokoyoka ye awo te mana tokoyoka ye awo te mana tokoyoka ye soko to affiche babiloko na koya te amona debout les cabos.
tozonga na nsima bozonga nsima ekende po tozonga mpe bandako leka voiture Ayembe, kotindika te. Bino mpe boyoka mbala moso boyokokuta te. Viva! Ils sont partis disciplinés. Tozali toso ya ndaku ya makonzi na biso. Balobi tozaba na ndaku tozala exemplaire ya korespecte ye. Aboyi te akoyamba biso akokota likambo oyo toye nango. Parce que oyo akanga mazali moko ya libota na ye. Famille politique IDPS. Yango to honoré Jean-Marc Akaboun notre président. Oyo eza baba ya vandi. Et dans l'État, dans l'État. Dans la Moupanzi, dans la circulation libre, dans la Viva! Président, pardon. C'est ça. Alors, IDPS, c'est un parti où il y a pas d'autres, ça a discipliné, c'est ça. Discipliné. Alors, les autres aussi permettent la circulation ça là-bas. Mais en attendant, là, il y a Zawana Nazo Rangi. Les gens voilà. Faut noter yo, on m'appelle Boga yo. Là d'abord on les gars dit. IDPS viva. Viva. Alors Boyende ezala. Na eti bino combattant Mambu Maso. Maso bele. Awa to komi na système ya kopanchama solo politique parce que botuninga politique ezoke de ndengeni. Ndengeni. Na ko esa yo combattant na minute esa opesi kwangwa abo. Oyo bakanisaki bakotesa na mule kwa ya chambre bakwei na faux poule na minute oyo tozoloba boye olandaki ministre ya économie oyo azwaki mesure bakisa biloko ya kolia mais eza na mutu oyo afundaki epa ministre ya économie ya kolobake biloko ya kolia emataka par rapport ya DGM na Régie des voies maritimes. Alors, Régie des voies maritimes, n'a pas DGM bazaki convoqué et pas ya ministre de l'économie. Nakoyoka yoki bango, il est pas sa viva. Viva. Nakoyoka yoki bango. Bango balobi bisote. Musu balobi ngai na tala kaka batu. Musu balobi na tala. C'est la raison pour laquelle Omoni lelo décision ebimaka te esali nini ebimi
gouvernement azozwa makambo nyonso na maboko azotia bakantine populaire na Congo mobimba Congo mobimba idepesa viva bakoteka biloko na prix ya l'État parce que président il se rendre compte que mboka yeba que Albert Yuma bientôt mukamate Albert Yuma bientôt mukamate parce que bolandi déjà na minute oyo tokomi opération 2 mitou par semaine semaine oyo uti koleka na samedi bomoni oyo ya osesa akoti to akoti te akoti prison makala zonga su bonzunga yaka Loba Banza Kozonga Monsieur Célestin Rissas, à côté prison, à côté prison. Vous avez dit pourquoi à côté prison? Dans le lobby bien. Si le président a Est a bouclé visite, il a lobby bien. Justice, il a ça vraiment des longues bana quitté. Yango moni ba matisi na ba magistrat salaire magistrat ya suka ko soit $1,600 américains. Na ba magistrat tangu ba yoki eloko wana magistrat komi ko zenga luke. Luketu balobi nde za boye na salaire oyo bino boza mutema ko kita to ko bimisela bino calendrier ya ba prison. Ya ba prisonnier. Il est personne viva. Viva. Ya président Félix chaque semaine batu bazo ko tabolo ko awa na mboka na biso il est personne viva. Viva. Bataboke ba pitka. Awa na mboka na biso boyebi bien. To vivre époque où les Libanais azana ba généraux na ye ayena biloko na aéroport ayena biloko na port abengi généraux na téléphone biloko wana général ake ko zwango sa refuta un fois comme ça mais lelo makambo wana eza lisusu général akende akolela na kigéné Vide personne viva. Na awa to vivre un Libanais avec un ministre de santé mbada. Mais à l'époque à Fati infirmier ya pamba kanisa Libanais toi kanisa gete. Akanisa. Vide personne viva. Alors combattant il faut comprendre. Liti ya président Félix eza ko boma injustice na ba point nyonso. Ya momoni ayaki kokuta na domaine kutu ya gratuité ya enseignement. Ezalaki na ba école mususu na niveau ya kombe jamais pauvre akoki kotangisa mwana kuna tokosi il est personne viva na pesa kaka exemple na boboto wana mama ndunda akotangisa mwana kuna mais lelo batu nyonso ba kursi nyonso bakomi kotangisa bana na ba école wana ekomi classe bimi mutu atipe atelemi azozela mwana mama ndunda mpe ate ya moto mpe atelemi azozela tiama na koyanjela nini ile pesa viva alors combattant na minute oyo yebi parti nyonso ezalaka na mikonzi na bango awa toza epai ya numéro 1 oyo azokamba parti na biso le président Jean-Marc Kaboun ezalaka bino bakombata kombata babengaka kombata c'est pepe corps il est personne viva kombata c'est pepe congolais. C'est la raison pour laquelle nous sommes les partis les plus populaires dans Congo. Oh, il y a des élections, balobi en lobby, tu prépares ta campagne, tu vas gagner en désordre. Il est personne viva. C'est ça. Le lot autosolo baboy. Ba oyo babande ko préparer discours ya 2023 ba koloba insécurité na social bilia ki bango bisani ne bikoki Holandi discours ya Keita Diangwa uti koloba samedi na top Congo Fayulu contre état de siège alobi ango bien na ça contre état de siège na lobaka na bino banda kala
bato wana jamais bakoki kolinga état de siège bayebi ke état de siège wana objectif nango eza ya kosilisa insécurité mais bango vision na bango ezalaka insécurité econtinue mikolo na mikolo olandaki mozitu alobaki bakocrée insécurité mpo bainvestisseur ya soki ya solo sikoyo bakolinga insécurité sila yango omoni faulu na top Congo samedi alobaki nata contre état de siège donc allez-y comprendre Fati à s'y prendre bango pe oyo alobaka akokisaka ya yango samedi akendaki pa bapêcheur eloko aprometaki bango apesi bango nyonso azovalorize mbisi ya mai très bien awa nayebisi yo combattant awa nayebisi yo kosumika okoma ya compétition il est personne viva mutu na taina na ye parce que bayebaki te président ayebisaka bapêcheur j'ai déjà trouvé la clé pour résoudre les problèmes alimentaires de peuple quoi ayi bakumba totimbeli il est personne viva Fati azofongola clé wana pe yo combattant okobosana basouffrance oyo banyokoli biso pourquoi bazobanga Angola ye anégligeaki santé na éducation apesaki bato ya liboso kolia il est personne viva yango omoni bazwa retard siko Fati abandaki na éducation parce que akutaki éducation eza ya kobe sikoyo acomprendre no apart éducation na kotisa ye moko auti oloba na discours asuka awa kala te tookende na santé ofe ekozala ovimbi libumu na bilialia na yo cinquantenaire très bien si on a et le président Jean-Marc Viva 520 un bon président ayebaka koanticiper événement ayebi ke tina socia social ya kolia awa peuple congolais aza na retard ya kolia makasi akolia en désordre etikana lancer directement santé parce que façon bokolia libumu evimbi cinquantenaire ebongo munganga cinquantenaire azwa retard kotubotonga 20 ans de prison viva yango wana combattant moni na minute oyo bakomi na stratégie nini bato wana alors okokomprendre pourquoi bato bazobanga bayebi déjà soki président arresi social ya peuple congolais na sécurité ya este ya biso biliaki biso bisali nini discours ekosanga bango na baélection koya lide pesa viva combattant kozala awa bayebi bien président arresi insécurité arresi social biso discours na 2023 ekozala okoloba nini na este nini na bamama wenje soko ozosala campagne okende leka na wenje oloba bovote Fati te babandi kobambo matungulu ya minene ide pesa viva oke na este kuna olobi bovote Fati te batomboli oyo inde na nyikagongwe mange volika esilaki moto ekobima mpo ezikisa bino en désordre c'est ça bafue congolais déjà bacomprendre bayebisaka bino mwana nzambe babundisaka ye kaka ide pesa viva lelo bino moko bozokomprendre nini etali Belgique ye moko azongisa biloko oyo ayibaki tosengi bango prophétie ya Simon Kimbangu ekokisa mute ekokisabaki vue mwana elaka ntango akoma président biloko nyonso bato bayibaki bazongisa keko wana Belgique atia yango na bamise ekotiselaka bango mbongo ebele par an me bandimi bazongisa yango oyebi makambo bamoni na bikeko wana ide pesa viva ekokomi koloba na zero sakana de ekeko na ekeko ekongoloba na munoko mboka na bango imagine siko mutu ya wazinga kufu ya ekeko elobelo na munoko nini kikongandu yo belge okolala yango wana kubata na minute oyo tokangi nyonso toza na président ya union africaine 2022 na mois d'août Fati azokoma président ya SADC très bien si on est viva so DJ nini ya SADC parce que ye amataka c'est comment 2023 boyebi so baosala nani otala pa komi pa viva très bien
président Jean-Marc alobaki bakonage baonage to banage te yango cc oyo bauti kokanga boyebi kalingaki ameka kokima na nzela ya bwa bazobosanake na miniti oyo bato nyonso ya bwatu bato service arase oyebi eloko moto ya bwatu wana asalaki ye idepesa viva amema ye bakomi na katikati ya ebale ayebisi ye excellence nga maboko elembi yo moko mpona tozonga totodi idepesa viva yango wana kupata la minute oyo biliaki bango bisali nini il y a des dossiers et des dossiers. Très bien. Dossier ya FECOFA eza. Okay. Dossier ya Foner. Olandi IGF alobi détournement ya 73 millions de dollars na fois. C'est la raison pour laquelle Boyoka Mikoleleka qui Willy Ngopos, ancien ministre ya informatique, na mwana na baboya ki ba voyager na erreur. Baboya ki bango pamba te pour la dossier wana. Toza isu na dossier ka na justice dossier ya FECO. Bomona ki Costa Omar. Bomona ki Amos Mba. Yango wana omoni baboyaki bango mpe bavoyage na aéroport nayebi so badossier eza ebele na miniti oyo opération kanga moyibi biso tolasi opération kanga moyibi bango mpe na kikakati balansi opération mwamba ya bampur yango tokebisaka italiangi na mosusu soki balie bitali biso toboyi baloba na élection baoposa babomi bango mpona élection tolingi bapola bazota merci napesi